ngana uti Kinshasa kaka télévision na yoka kombo ya nkamba bana bana soki na naya nzoto na ngena na bolembo so bapakolanga nini na nzoto nayebaka te naye komona na rêve mwana moko ya moke alobi na ngai akola ba 6 ans abi edingo bazelaka no na nkamba mpo eno okendeke nkamba te esali mikolo te nayotala na pareil namoni bapesanga message d'abord message o ndenge nini na whatsapp navandi na ye ozwa appel ya moto moko abengi ngai edingo papa aza na besoin na ngabe o ngai nandima makambo ya ndoto te mais sikoyo namoni réalité ebandi koya nayebisi madame na ngai bino tozalaka soki ya solo direki nayoka baye kotalanga na ndako so baki soki 3 citoyen baye kotala ngai ta baye kotala ngai ngai bi o ça va tokokende tante bi tokokende nayoka susu balobi na ngai voyage bareporte yango epesinga mpasi na motema madame na ngai alobi besikolo baleki mingi na mokili waje bakende koluka likambo mosusu bakosala apres yoka susu nini pami 5 minutes babengi ngai oyo se prépare oza kokende nkamba kabi voilà natambola bapays d'Europe natamboli partout mpona bitumba me naye komona tika na kende nakomona nkamba oyo nazokaka sango na jupe transport bafo babamemi ngai na centre d'accueil na Kasavubu tovandi na tolongwe na 12 heures naye okoma wa 21 heures nasepeli makasi ndenge na ye me naka na tashe moko na motema na ngai papa ilfa alongola nga tashe wana ayebisanga nini akoki kosala po ntango nayalaki toyaki na Mobutu namoni bakamata diangenda population na njili ebambi ebemba diangenda mabanga na trouve Mobutu abimisi maya ya miso nga mpe nabimisi maya ya miso toleli me papa ilfa ayebisa ngai nasala boni nga mpe nayeli autorité ya mboka te moi nasala eteme nasepeli makasi yokoa na ye komona nouvelle cité nasepeli makasi mpo nayokaka se koyoka siko pwe na ngai esili sono bawakamata ngai nakende eloko nalukaka yango akamata ngai nakende mpo nasi namoni nouvelle cité mais eloko na oregrete congolais aza mayele te soki bina congolais toke na nkamba nakinaluka nini mais soki bina eke toke poto azwi biloko nyonso ateya ya ndako ateki mpo amona poto mais poto na biso yango oyo même na batelevizio na bakango bien nakopropose papa asalisa culte moko ya monene na kati ya stade martyr biso tolela nzambe azongisela biso Simo Kimbangu ndenge bazongisaki Lazare na mokili na soki wana en tout cas mpo na nga na pliaka te mpo bagroupe de réveil lokoteleki mingi elobaki Mobutu boju mwasi na nga boke kosokola ebonga mobali bokosola nga mokolo nini nabengi na bacitoyen nyonso basi mibali mibange toya kotonga nkamba nyonso nalobi mibali basi bana mike toya koinvertir na kati ya nkamba mpo nkamba eza mabele na biso so abino kokende kotonga na poto kongola azwi valise ye wana akembango na poto ake kotonga nga so naza na problème namoni ke nasali eyoma na kini
na vua bagage ngana yebo mona katankamba pour éviter nzambe papa azali a protéger ngai ngana okima poto te na kokani na poto La vie d'un tongon à qui On se voit quand même en tête. On